mwana mwasi bozo mona zo tambola na mwana akufa bébé azo luka esika abwaka ye bakangi esika azo linga bwaka mwana nde akomi kocha munoko makasi na kotika bino bolanda nanu image après image wana na koya kobetela bino siko lisolo bien mais maman bozo mona ota mwana ebembe tia zo belela moto etelema po emema ye ota mwana ebembe bande kona zo bino tongo midi poko ki mokili za ya kobeba tango eza mabe kufa ezotelengana na mokili bato basili mawa toyebaka ke bamama na tango ya kala bato ya basi ya mawa pe ya pasi na botala video na ekenge pe mayele nyonso mpo naza na avi ya koemettre naza na avi ya koemettre après bofongola matoi boyoka ngai bien mama ozotambola na ebembe botala expression na ye nyonso tina suka bongo ntango ngai na kosala commentaire boyeba kocomprendre mpo na nini nazoloba yango parce que soki ozomona mutu soki ozosala enquête il faut vraiment observer mutu bien pour nous comprendre soki makambo oyo eza ya solo to eza ya solo te batik bafait manière de faire manière de répondre mutu eza important ngai nalingai kutu papa oyo te non mawapene esili na mitema ya bato bamama ya ntango na biso bazalaka mwana na akufi azobondela mpo mwana na alamuka akangi mwana na ebemba mwana na azobondela mwana nga alamuka avec foi oyo alobi bon débarras azoluka abwaka ebembe ya mwana abwaka nayebi te soki kozanga kaka mbongo soki kindoki metonga kotala forme na ye mbongo yango ya kozanga ntina degré oyo aka na famille te ana batu te aza na nini te epuis na munoko na alobaka auti église na église wana akoya kosenga ntintani te elobi bakongo akosenga matondo te oyo basalaka babwakaka mbongo un franc na kati bandeko na nga nazoyebisa bino bofongola matoi boyoka bomona liwe ezosasanga na mokili bato bakomi na bapratique moko obscène bakomi koyiba bana baninga mama oyo nakozonga na nsima après kolanda video mpo nayebisa bino ke aza moyibi ya bana papa asali bétise akoyingela ye bapolisier fala abenga bapolisier bakanga ye babwila ye bakende kobwaka ye na kasho mpo sekre elingaki ebima sekele ya solo elingaki eyebana nde na la police me boyoka munoko makasi mamo aza nango boyoka kosuwano azoswanisa papa ye kokanga ye ndenge nini azobwaka mwana ya bomo mwana akufa na kati ya lupango ya bato koma yo kokufela mwana oyo ezwa mwana oyo kobwaka ye na lupango ya bato bomona mokili kote ko mabe botala siko mbanga mamo azotya akufeli mwana botala mbanga azoloba ye moko comprendre que pardon na kwa finelo kwa sangoku na fingi ete me apesinga kanda tokei na bino bolonda nanu image après image na yo kobeta lisolo ndenge nini pona nini qu'est-ce que moi je conclus par rapport ya mwana mwasi oyo to pe mama oyo makambo oti kosala mwana bébé oyo aza na ye na maboko oyo ya poni ndenge akufi akende kobwaka ye lokola mbwa akebwaka ye lokola niawo ya bavoisin akufi akebwaka ye lokola soso ya bavoisin akufi nde azobwaka mwana na ye lokola soso ya bavoisin heureusement bakolo ndako bazalaki prudent bamoni ye babwili ye akomi munoko makasi akomi obeta munoko aza moto akolia fimbu ya sérieux po aloba réellement mwana oyo auti na ye wapi azwi ye wapi il fallait pas batika mama akende mais toutefois bolanda na video elongo na ngai après tozonga tososola nini nde ezosalama awa tokei. Cette maman avait laissé son fils mort-né ici dans ma parcelle. Il semble que atikaki ye aza na mbongo te nga baoto la musangai na oto mono ola une église bongo nde awa no mone place ka otika mwana kufa mama boza na mbongo te fallait ki mwana o soigner mwana avant mwana sa kufa ndo zo ya déposer ya oyo chapre mono makasi oui na filmé yo na aide yo déjà mwana sa kufi na aide yo tango ya kotika ngwa weba ete ko wende kolukela bato mo makambo vous avez des responsables. C'est terrible.
On est dans ça. Moi, ça coupe dans la salle. Si vous êtes malade, vous êtes vivant, on allait t'aider. Yo zo moi la kufa zo sundare pour le so ça nani. Bandeko bino ngo uti otala na image. Mama o lolenge nini? Na bebe ya muki akufele na maboko akebwaki na lupango ya bato. Ata kombwa na yo mesanaki na ye batimolaka ata mwa libulu bakundi ye. Ata taba oyo kakufe zo kapasi taba na ozalaki ne mbwa ozalaki ne ozala mwa susi. Bongo mama o misu makasi ngba wa zo beta oyo liboso ya corps ya mwana na ye oyo abimisi na libumu na ye. Vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Mokilo eza yakobeba na zebi sebino ke mama wa yibi mwana oyo. Donc ayiba ki mwana bato shebeli ye mwana ngo akufeli na maboko. Sûrement bana ba bébé musu bazaka fragile tellement que peut-être kaza mort né nouveau né atikali tellement loin ya mama na ye ameli mabele te tout ça la akufi. Ndazo lokesika ko bwaka epo mama ya solo oyo akufeli mwana na ye. Oyo amemaki na libumune et puis ana tika ta ya mwasi uti kobota te po bébé aza bébé makasi. Tiki ya mwasi uti kobota mutakangie po aza mwana mobali yango na ayibi ko vérifier te mwana mwasi alingaki abelela ngamba kanga epo mwana ya mutu mwana na yo mutu ya normal mwasi ya solo oyo azaki na mwana na ye na libumu na ye mwana wana akufi ake lukesika bwaka ye ata tu famille ngoze famille le plus pauvre ata ba kesika ya mabaya ya pamba bako saele bakiko bwa kokolo na ye mais bakoke bwaka mwana tozo mwana na yo moko kende ko bwaka ye lokozo bwaka niawu neko bwaka mbwa kuto yoko timoli libulo che et puis boyoka munoko makasi mama waza nango munoko makasi mama waza nango zo lakisa kaza mama likinga bwa ala se kaza na kwa fo abeti wana et puis face na ezo lakisa te ka uti obota sika et lakisa te je vous jure que mama oyo ayibi mwana oyo bokopesa nga raison soki papa na bengaki basoda fallait pas tika ye bakanga ye bakende na police ba interpeller la police ba ye bakopesa ba preuve na hôpital abotelaki mwana na ndako na bona adresse na watu ba confirmer soki pena ya za na mwana ayibi mwana bato abomi ye bo lancer mutu nyonso komona video akabola yango mama fo ba retrouver mwana bato wana aguti obwaka soki po ndenge azana ndenge police ezui ete c'est que bwaka ne mwana quelque part c'est que bwaka na mai moko quelque part papa osali mabe makasi papa o filmer metroye ba ndenge ni il fallait kanga ye wana saisir yo benga police ba ya ba kwela ye wana alakisa biso bebe wana aboti na hôpital nini beba muke bonga zo sasangana na ye akufa linga bwaka ye pona nini azaki na mobali azama mukolo ana famille pona famille na yesangisa ta 10 000 francs kasala kaka libaya oyo ko kundela ye mwana ezate et puis muto akufeli mwana azalaka na misu makasi lokola mama o mama ya solo pena aboti mwana ne mwana akufeli na maboko akoza na misu makasi lokola mama oyo aolela ta azo fongoli misu azo discuter na papa wana lokwa muto ba utokanga moyibi il fallait aller na mbongo sunganga na ngote aza moyibi et puis aide ngata kutu ba edo na munoko makasi ya modelo ba edo ndeni ngana na ngote soyo za na ngo edo soyo za na ngote fo yokobwaka mwana na lupango ba voisin kunda na kati ya lupango na yo timola na lupango na yo soyo za na mbongo te na lupango na bino espace ko timola ezate na lupango ba voisin nzo mona fo yokotika ngona po bango basani kene kotika ta mwana ba indigent okei kuno bina croix rouge ke ndenge na zabo yana na mbongo te mwana nga kufi na zo ba ndena kunda ete bazoka ba indigent kuna bazoka bango mama ayibaki bebe oyo eshebeli ye beba batakufi mama ya solo akufeli mwana kozala lokwa mama ote nazo bisa bino misu makasi oyo yango te mama ya solo bemaki mwana 9 mois azaki na posa kosimba mwana na maboko mwana na akufi mama ya misu kozala kana misu na ye et puis kozala tante po ke boka mwana wana likolo nango azobakisa susu ezo kange susu plus eza que na uti église oh mais quand tu place à blé bien des fonds au senga lisali si peneza na église comment ko kufela mwana kati église etiki obimi OK luka place au boka mwana o église nini maman sambela wapi yebisa biso il fallait ba bengela e police kanga mama oyo ba kanga ye ba kene na ye na kasho azandoki ayibi mwana batu
abomi mwana bato ayibi boyo bato abomi ye après si mananga zo luka place ni se débarrasser na corps ndelo ko maman azo sala po maman akufeli mwana jamais maman misu gabo na monate na monate na zebe bino mbwa na yo kuto o mesani na ye ozoka mutema pasi po sale mabe mbwa kuto zo lukele siko kunda ye boni mutu oyo bongisa ki ozeli ba kosanza ba nyonso na nzoto otikali kotika te bongo kene ko boka ka boy. C'est une sorcière. Croyez-moi, c'est une sorcière, cette dame. Kishasa. Yoka ningi mama zo pelisa munoko. Papa fala bengele pena po nzambe na ngai. Toko luke wapi. Bato boyebi mama oyo. Boko mana commentaire to kene ko luka adresse to ke sala nini enquête ngai moko na futa na ngambongo na police ba kene ko luka bébé o kolona ya mona na e kolona ya mona na. Nandimi te ke bebe aza bebe ya mama o. Bondime nanga nandimi te. Bebe aza ya mama o te. Eloko ya boye papa tango moni mama ya boye eloko ya liboso ya kosala eza kokanga ye wana obengi police batu na ye ba question so possible bebe wana ndenge ni azobwaka bebe o ya boti batu na ye bebe yango abotelaki na maternité nini ba pe apesa adresse na ye bakende ko vérifier soki mwana wana aza vraiment ya ye to eza ba mama bazoyibaka bana eseno ko moyibi ya bana ekomi monnaie courante. Et comme monnaie courante na Kinshasa, mwana na yo kengela ye malamu bomba ye bien. Surtout soka za kitoko. Bazo yi baba na tongo midi pokwa. Ya robota ya yete ya bombi na ndaku na ye bakoko na ye bombi na ndaku na ye bana baninga nda zo zopo keteka. Excusez. Bana baninga nde bakomi kozwa pona bakende koteka. Mama oya yibi mwana batu, mwana ngwa kufeli ye na maboko. Aza bébé na yete. Nulle part bo mona ka mentionner que mwana aza mwana na ye botala ye bien. Nga na mbongo te edenga yazo lobela kaka mbongo place moko te lobi omoni muto akufeli pena mwana solo azaka na position moko papa pardon mwana akufi na sala ndenge nini papa na ngai ifale nazo luka moyen mwana akufeli nga na maboko tozaki na hôpital X mwana zobela de omoni histoire azo relater lo histoire penza que non papa pardon sunga ngai na uti na hôpital na mwana tango na bimi na église na tongo mwana sali fièvre na koti na hôpital oza pembeni na bino tango mwana kufi ye na uti wapi awa pesa explication moko te kaka kosenga mbongo ndenge aza na part mbongo asenga eloko moko alobi te a part kosenga mbongo alobi eloko te omona kaya aza mama moko auti koyiba mwana batu aokese koteke soki wapi yango nazoloba bongo po une vraie mère na partie oyo aokanisa na mbongo te akokansana mbongo te akolela mwana na ye akolela ye nazoyebisa akolela mwana na ye ekopesa yo pasi kuta sengi yo te yo moko moluka solution neni bosala papa na mbongo te mwana na ngai akufi kozanga mbongo tozalaki na mwana nga mama alelaka bongo femme noire alelaka ndenge wana abanda korelate lo likambo na sa kolela azangi mwana na ye oyo si abotami avalaki na ye 9 mois abotami ti akoki kosimba ye te mama ya solo akobanda kolela o mama modele nini histoire moko te azobeta azorelatele biso fe moko te ye ka mbongo pesanga mbongo te to yamoni nga na mbongo te opesanga mbongo te ye loko momba ya moni akobeta lisolo yango na bref lisolo na ye yango na mbala moko abeli moto mama ya solo ya mwana oyo azali bondimela nga mama ya solo ya mwana oyo azali mama ayibi mwana batu bokanga ye ayibi mwana batu démon sorcière ayibi mwana batu ndeko congolais soko moni eloko aboye eloko liboso ya kosala ata aza vrai maman na eloko liboso ya kosala fo benga police de proximité ba ye wana ba saisir nanu mama wana na bébé wana ba vérifier na msasa mwana ete ngana pa je parie kaza mwana ete j'ai même ma tête à couper une maman qui vient de perdre son enfant oh ya lingaki te akoza na attitude ote akoza la kana makanisi mbongo te lisolo mbongo mama boy a moyibi tani nga zo paya misu mawesila na mitema bato bakomi bandoki bato to bando benga ba être faible ba maman bazaki ba o bazaki ko supporter makasi bana bandeko pe famille mais tala côté to komi moi c'est comme cruel moi c'est comme sauvage ata ko tunzala yango o pela za na normal ko teka mwana na epende ba o tanga ya Pierre ke kotaka na soki Jérusalem soki wapi soki na nini Israël azio alobi to lamba mwana no ba mama bonde ba lamba bana na bango insensé
C'est pas normal. C'est énervant et écœurant en même temps. Bo panza pena vidéo na oche sous na miniature bien. Bo panza penza muta kozanga te koyeba ye. Akoyeba comme ça ba ya ko témoigner biso soki ya sola kena maternité kena ko bota. To eza lokuta. Attendez, abonnez-vous quand il y a un makasi.